Voilà, salut, bonjour, bonsoir à la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, Maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. En tout cas, nzambalo la oyala la raté, animba raté, ale kanako pambola peko bate la bino, bisika biso, bizwami bino, na bamabota na bino. Tika ete, mokolo ya lelo, tango ozokutana na libaku ya kolanda biso, tango kaka ozoyoka biso, mapamboli esopana, mapamboli efuluka. La famille soki ezali mbala na ya liboso, ici chez B52, la mignonne officielle, nous vous demandons de vous abonner, ok? Nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez-nous le lien. Ça nous fera énormément du plaisir, ma grande famille. Et n'oubliez pas surtout d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. Voilà la grande famille. Nous sommes là encore une fois de plus. Nous savons que Tozalarawana est belé, Tozalarawana pour notre support. Misala oyo biso topona pona kosalela bino. Famille Bota, Nzamba Pambola bino, de partout où vous êtes, na Asie, Afrique, Océanie, partout donc, bisika nyonso bozali, Nzambe o ala la kate animba kate, apambola bino, badinashu, pesha lover, en tout cas ya bino yango wana, Nzambe na biso, alekana ko fulu kisa lisusu, ya kokoba, pe ya kokoba. La famille, voilà, lelo toza déjà le 24 octobre. Nous tendons vers la fin de ces mois d'octobre. En tout cas, tout tikali au moins, si j'ai une bonne mémoire, mois d'octobre, sous 31st day, et sous 31 jours, 31, mois d'octobre, sous 31 jours. Du coup, tout tikali na 7 jours pour que année na biso etikale la biso 2 mois kaka. Etikale la biso 2 mois kaka pour 2024 ici là. Sala-moi rétrospective. Sala-moi bilan na yo meka oyeba olobaki nzambe na linga ne ona sala boy na sala boy na sala boy. Sala bilan lukoyeba nini oyo réussir, nini oyo jusque là ezana no en marche, nini oyo e faire po oluka na ko rectifier bisika oyo esimba kite po elongo na nzambe nyonso ekosimba. La famille, j'espère que tu kolanda film na biso awana kati ya Belle Vie télévision tolanda ki les ziguilleurs, un film moko oyo en tout cas makambo oyo eleki na ziguilleurs yango tozomona lelo oyo na monde actuel. Ma famille na salaka eloko oyo mingi soki nazo beta lisolo ya ba film na biso na loba yango que ndenge ka Bible lobaka chanter c'est prier 2 fois. Chanter tango oyembela nzambe le samba 3 minutes epesi biyano ya mpwasa ye le samba 3 jours epesi biyano na mpwasa ye lelele na célébrer ngai na célébrer ozo ko adorer nzambe ozo sambela. Il y a des gens où ils alara que ils a prière mais il adore seulement Dieu na mona ngo mingi pas la poutine de l'écriture de fois mona a lancé live morobo elle ne fait qu'adorer na adoration wana nzamba zoku mama. Donc c'est de la même façon avec ba théâtre na biso ils alara une façon pe ya ko éduquer masse. Yango na ba théâtre mususu o ezalaka ke bêtise sur bêtise bato bele batelemela yango baloba oyo azoko transmettre nini epai ya bato oyo bazoko landa ye. Tomoni ziguillère elekanaki wana en tout cas mutu na mutu la famille azwaki esika na ye. Mutu na mutu azwaki esika na ye, mutu na mutu azwi place na ye, mutu na mutu azwi part na ye. Nazwi moi ba message ebele batuni ngai be Maman B52 comment belle vue à mon anité tonton dako tapé tozo mona été noko dako tozo nazwi nakoko tshila bino même ba capture wana mais c'est pas important. Je me te dis je vais essayer un peu de venir pour expliquer à tous les fans de tonton Dako, à tous les fans de notre maman Belle Vie Konzela Patrona, que
nakati ya Bellevue télévision la famille ezalaka lisano ya banzanza te. Nakati ya Bellevue télévision ezalaka entreprise ya production. C'est-à-dire film soki inspiration eye nakati ya casting. Soki na casting wana eke metteur en scène amoni ke non na casting oyo na filme oyo esenga ta neti boye na The Dog tomona mukanya tomona ekala tomoni Paco Rabanne lisusu le pasteur Paco Rabanne que je salue en passant tomona ekala pe na Bellevue télévision mais tout oyo tomoni présence na ye. Vous comprenez? Donc, Bellevue a battu na sentiment te. Yango moni batu msus oya sentiment tellement bango babando kansake exam manzanda ya doko manzanda doko nde to bando sakana la to saka bana mikie na tango wakala parce que lelo na mona ngo penza te bana sont trop beaucoup plus na ba téléphone hein? Mais nous quand on grandissait au moins moi beloka manzanzo lambi bo pufongoli mo lambi mo madesu na bino wana bo lambi mo bo liango na doko c'est-à-dire na Georges hein, on a gorge. Na Bellevue sikoyo télévision eloko ana elekati. Eloko ana shebele elekati. Bela tara na casting oyo ezaki batali ke a correspondre. Hein? Est-ce que vous me comprenez bien? So amoni ke non awawa esenga mutu tela zala. Po isala boy ba ozo batie to moni tonto P pardon. Notre tonton Loulou, tout le monde y est, mais n'a passé à Zala quitté. Donc, c'est-à-dire, ici chez Bellevue Télévision, batiaka bichele la mwanzate, batiaka bichete pour n'aka ko sepe sa mutuana, non. D'abord, c'est le travail. Ce qui, ba monique, corpulence na yo, kibozali na yo, batali ke babi le anda na corpulence aboye te photo tchaye azala na place azala mwasa tiobo te mama étoile nengeza boye na pièce nengeza ke fo couple moko ezala quelque part to koko tia papa JR na mama étoile donc au mona ba sala bloko te ke za ke lokwa biloko doko mais ba sala ngo ezala de qualité parce que bandeko photo e ba ngo ke batlokwa ba Bellevue batlokwa ba dinana ba sala que ba théâtre na biso et la ta forme. Tout le but que na kale la ta forme te mais vous voyez que bon tourner que non na poto bon mon appelle que non dina na poto bon tourner que oh naza bon mon donc ezo salama lokola quelque chose qui était réel mais eza théâtre tout ça pourquoi pour nako planifier tout pour organiser makambo nyonso eleka bien. Donc là na eko répondre na bandeko oyo bobenga kinga pour dire que non maman B52 pourquoi tout moni maman présence ya Bellevue télévision Bellevue candidaté na film na biso Zigueur et puis tonton d'Acosta tout le monde ekala noko des enfants noko de famille bota tout le monde ekala. En tout cas je vous rassure que deux que na casting et senga noko d'Acosta zala a manqué parce que Bellevue télévision ezanda kunaye azala na chambre nae azala bena na chambre nae wana ba artiste nyo surtout bana ba chambre na bango et ça juste que soki neti ke na casting et senga te ke azala moi pe Bellevue atia ezati mais Bellevue na kati ya Zigueur azala ki ona ko diriger tournage elle était là mais yemo ko jouer na été donc e bomi pe mutute et salipe le côté mais juste que musale salami et puis kitoko mutu oyo lo bananga ke Zigueur refaire a muté mamabe mutu oyo lo bananga ke Zigueur et l'équipe kitoko te lo kwa Bellevue a joué te a kosi Bellevue a sala qui vraiment choix ya kitoko on a vu les artistes ba jouer le lenge et sengele banaki bulim sangalinga emre ki mara ba kancha. Siko to kota na The Dog to moni isa présentation ya artiste na biso bozo mona wana to moni présence ya papa na biso bienvenue Dingizoyo to moni mama na biso étoile to moni moi na biso Greta
Tegra, pardon. Parce que moi, j'ai une fille déjà collée. Donc, vous j'ai une fille. Peut-être Tegra, ça, moi, là-bas, non, c'est 30 ans, à la famille. Tout le monde, bon, t'en as bon, ça capo, la boïbe, tu balika, koloba ming. Tout le monde, on a biso sista, na biso Tegra. Yenda za na list o ya dog wana to yebite suki yende dog bela zo bombela biso nini tomoni présence ya pasteur Paco tomoni ndeko na biso Vini tomoni présence ya ndeko na biso Pierron Dombasi la famille en tout cas ba artiste baza wana ebele tomoni mama na biso Lea Ndaya tomoni l'artiste na biso la madame Davina Apwa tomoni Sylvie Eseka namoni abendi mwa chignon à la naturelle et kozala mabe namoni kuna bakangi mama JR koto akangi top koto Vini donc nazomona derrière des dogs oyo masolo o la famille na oyebisa bino ba jemukie en tout cas to serré ba ceinture nga na yebisa bino nga derrière na tungoli penza ziguya rekota ki déjà epesi ba vitamine bisiko ebanda osenga ba vitamine kota epesi fer na nzoto epesi nyonso na nzoto na tongoli siko pona libérer ka libumu de façon que tangu de dog ezoya na yamba yango na bo pikiliki nyonso tu na bo zingu nyonso tu voilà famille Libota en tout cas tolobara na biso ke préparons-nous le 24 déjà tozo a teaser na biso ya film na biso des dogs et puis j'espère que épisode na biso ya liboso ekobanda lobi vendredi donc Tommy Bongisa Tommy Lengele malamu ndenge kaka ba catholique bayemba Tommy Lengele malamu Nzambi toyebi mgonga te toyebi pe mokolo te nazomona déjà namona ki place moko awa na ba photo tomoni tonton Pierrot avandi na gesho dio ana d'enfer et bomakanga makasi la famille je vous dis que muta ozanga ana na kati wana kaizaka tonton Bobo parce que bando ça trio moko d'enfer mais n'empêche que Moussala na bango et continuer. Voilà la grande famille de V52 la mignonne officielle Tommy Bongisa famille Libota bozo penda kiti ya liboso bosomba ba popcorn bosomba ba biscuit bosomba ngana lingana ma bele so na olia so na otala belle vie télévision na olia na buki mwa libele nanga na buku na fibi le no sisa na melima epo ma bele mingi e kanga libumu e koma boyo mom to legelo no tongo komo ki okobimisa ngo boye elonge changer ma mi bimi lokwa bazo beta yo OK yo moko somba ki mabele na opolia donc voilà la famille de B52 la mignonne officielle nalinga bino mingi en tout cas Maureen Mangombolo ba grand merci à toi ndeko na biso Jemima Mavungu topesi pe ba mbote belé ba mbote sikozali ozanga raté orange ba mbote na yo mama na biso Clémentine Sidiki Nicole Mwila Magloire Mazubu en tout cas bozala wana toujours pour nous soutenir œuvre ya ndeko na bino nzambe apambola bino abaksela bino ya ebele voilà. Donc, tous à la déjà on a prêt, préparons-nous pour Nakoyamba, the dog. I really like this topic. I really like this title. It's a title. Mama anglais gu anglais bando na naweza bino ba balinga ku anglais te tant to banda ko tanga na funga no ma parenthèse bo bukia va to kata ngana za so posa anglais ko tinga na bimi tina yesi na za ibongwe so po fangla ko tinga na bimi so po fangla ko tinga na bimi like babe singa ke oh no yo classe otangi il faut za bilingue il faut ko la anglais pe nde na kimambangu na molimas na kiyo yego la mo anglais na nga ya lokuta ona obetela bino yo ka titre The Dog sko so poto lo ba The Dog ezoya na anglais to lo bango The Dog he's coming
voilà la grande famille, abonnez-vous massivement ici chez B52, la mignonne officielle. En tout cas, awa aux à la beauté, aux à la désuité, awa to fingarate kande to lobaka, to yaka juste couper ça ba kokabola ba point de vue, oyo to zalina yango kati na biso. Je vous assure déjà que na novembre awa toza na émission moko boy tozo banda bo se préparer déjà to bando yambela bino ba différentes personnes pour na ko partager. Donc tozo préparer déjà yango bientôt et vous allez déjà en marche, ok? Donc je crois mi-novembre ou fin novembre déjà to banda biloko modèle wana nzambe amona bino soki Yesu Kristo azongite ngai na bino la famille tokutani nambala ya sima, but don't miss out. The dog is coming. I love you guys so much. And thank you so much, Belvi Kondi La Patrona, for all the good work you are doing for your people, okay? May the Lord bless and protect you in every single thing you're doing in your life. I bless you in the name of Jesus. Amen. Bisous. Obrigado, mana, obrigada. Goye kuto na bakeli ba kuto bata ba portugais, kumwen Saudi, mia, mana, donc voilà. Donc goye ko la pe portugais bientôt. Bisous, bye. Oh, la mignonne. Botika la beina sans la mignonne bongolia no zero. Lo bezala ki na 10 senando yo bongolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.